Bandeko mbote mbote bisika no sobozali boso landa ngai ngande kona bino simo poso lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bachalu bakufi ba fokonte pe bakufi la lulala simo poso lobito libanga gologota nga wana mobala lekili bongo nelengi keba nyoka akoswa bino bandeko na yeto solo la kanda te zuwa te to inana te bandeko na ye to solo li solo ko na ngina lobela bino ya ndeko na biso faire gola na ndeko na biso fali pupa yaya eloko apprendre ou à laisser c'est à vous de voir eloko na koloba lelo eza capital yaya monde to sana vie mutu na mutazana ngunga na ye mutu na mutu azana étoile na ye mutu na mutu pa sa mukolo nzamba ako pambola ye eyeba na kate ezaka makambo ezaka nzambe na ye nzambe na yo mutu yango na pona ndenge to sana mukila lelo yaya soko satana osala ka to sana succès côté mo yeba ka ko battre loko wana yeba ka ko battre loko wana parce que mukolo kenda ka yaya orundima ngote mukolo pe mutu akobima et ça la mutu wana bien te okoninga na mutu okoma mutu amabe ona so bisabino à prendre ou à laisser au moins les gens disent ça sont préparés tête il faut préparer tête il faut qu'on prépare tête on préparer dans mon côté il faut ça na moi logo économie mon ça était bon on ne sait jamais msubo ndeto salaka était na tongata moi ni nanga moi bikoko nanga moko na bakoketa kishasa ndeto koma ko sala to tonga na bakikole na banini kuna ba maluku na bapasa na babibwa ndeto parce que on se préparer à venir na yo parce que oyebite si c'est pas si laka makambu nyonso si laka yango misoba ote ba misoba bokote eza te na so pesa exemple fali pupa na faire gola bango mibale lelo parce que lelo bango ka mutu bazo tangama eza mukolo na bango eza eloko moko to bengaka muntu na mutasana ngonga na ye ya soki ngonga nona le kokita ato salinde ato tika Dubai libando so beta ba shit obotala na TV soki za mukono te libungu tulu zero eza ya yote ko força rapete na mukili tika ka tsoko moni mutasana azwi 6 azana ane sengo ya c'est vrai ne sengo mutu o mona pe bénédiction negeza e refungolo ko sala paniquer te parce que yo betango kozwa bato ampe bakosepela soki yo lingi kaka yo moko zwa kozwa mukolo baninga bakozwa ekomisa muninga mutea mabe bana mama o wana botsala ba statinem mukolo muninga zwaka soki yo ozaki na maîtrisité ekomisa mutu motema mabe nazo nzomina ya solo o ayebi likamo na zoloba eza bongo yango na vie faites attention yango na opesa bandeko na ngana mibale faire golana na fali pupa bango mibale wana na vie il faut que ça la prudent na vie il faut que ça mutu na mutu azana ngonga na yi bana mama na zongela ke loko wana na tele milango na ipa parce que au moni kaka soki eloko ne comme msusu mwana ba faillite et comme ça mutu motema mabe parce que mutu msusu azana vie ne to sana lelo mokilo alingi kaka yo alingi ye moko kaka sana mokili alingi ye moko te nzoka na mokilo nde toza il faut toza na ba catégorie ya batu nyonso bandumba bazala miyibi bazala basi ba célibataire bazala bato basi nete bala brino na il fallait ka bazala masabi po mokili faut tambola bongo parce que pour gloire nzambe po emonana na senso la ye otebo non ezaka bongo te tambola ka bongo na soko masiko epa ya ndeko na ngai faire gola na fali pupa omoni ndeto tonga kabandako okoko kota na ndako no lelo mais eloko ke salo bien a traiter il faut zalaka parce que yo bako yebisa ba omoni ndako fali o women na ndako il faut sala ngwate parce que so sala traiter ezo koma yakala o tenga na linga mona ngoka ezabia ngamona ko sala te oso so batamningi parce que ndingo so boya ko sala ndako peso nsuluka ezo bimaka parce que siko mutu wana mususu ndekono ya musu neti fe bakolo bani asali siko abani ko tonga ndako parce que yo tonga ki ndako na tango na ndako ezali to tsama mabanga kayu oya minene lelo to koma ko tonga su ndako ndengwa ndako koma musuba mabanga oya kayu wana ota kayu ase wana minene bakoma ko nika ngombala mongo kaka botsali omoni ba dimine siko stratégie ko tongela ndako
ye azoyoka omoni moninga azoyoka bite e babine te omoni ndako ndenge ozotonga boye il faut ça na stratégie boye parce que ah bon mais yo bazoyebiso babie omoni ndako eza ndako akala ese tonga na babidele moka mais eloko ekebimisa ndako no kitoko eza nde atretien bala mama boyoka lisolo ona zoloba ekesala yo atretien te sikoyo ekebimisa ndako no mpe kesango eketsango mpe mwa ekevalide yo na mwa bien ekosala ngo mpe mwa mwa kitoko ezomona kaka kitoko ete ndako yango mais tomoni ndako afali yango mais eza nango ya kala mais atretien basaleli ebimi kitoko mutu fo koyokaka parce que atretien eza siko koyokaka mpe bato kolinga te kaka kozala limité parce que ndenge eza wana siko atretien ya ndako soki mpe eza malamu te makambo mpe kozala bien te parce que ndako ndenge ezalaki na ntango ya kala wana babiloko mosusu ekoma kobeba parce que ozokontrole te parce que bato bazoyi biso te tosala boye eza lokola succès ezaka na makambo ebele succès parce que moninga na mosusu azotonga ndako na norme oyo bazoexplike na bato bayebise mpe na architecte te ndeko nango moni ndeko nde totonga na norme boye po ezala bayokaka nyonso na ezoevolue siko ntango ndako ya ndeko wana ekosila yo siko ndako na yo lokolo boye akosala ngo atretien eza kaka ndenge akala molili etsango motema mabe lisolo yango na okomisa omoni siko différence ndako wana esili na banorme oyo ya kitoko esali ndenge na banorme parce que nazoyokela bato te babia te ndako ngotonga boye te il faut ochange yango boye sala yango boye norme na yo ndeti ndako topesa exemple ndako ya Fally Ipupa na ndako héritier pardon ya Ferregola différence kozala nde parce que Fally atonga ndako wana déjà parce que Fally toyoki misiki nemi Fally akanga kibima kisasa mobia muto akoloba te akosi Fally félicitations côté wana ngala ndimaka mutu na sonité tobini banzembo to yeoki nyo mais siko eloko esanga ki Fally atretien pona maîtriser siko eloko na ye atretien siko ndeko wana kuna Ferregola yezo tonga ndako na ba norme ndenge bato bazo expliquer ye ozomona di ndako ne siko eko bimba moko wa éclater mbala moko omoni siko ndako no oyo ezaki akala ezaki akala ekomona na lisu te parce que ndako na sigezo ezo attirer batu nyonso eza ndenge makambo ezokende siko ndako na tongo etire batu nyonso banokosalaka indako afere kitoko atonga kitoko parce que banorme oyo alingaki ayokelaki bato siko ndako na ekebima mabe ndenge parce que koyokela batu te yango na siko atraite mwe makambo evolue eza te parce que ceux qui va lobby boy oyokite mais kuna bazoloba yem so ba lobby ne boy ayoki omoni siko équilibre ezokende parce que nyonso na ezokita parce que yo pana yo ezosala kake ngana lingi ndenga na lingi ezala kaka boy mais olingi ndako ezala boy mais sala chrétien parce que a chrétien na yo yango na siko nde musique no banini na yo koyokela batu entourage no a traiter c'est ça yango nde ko sala yo a chrétien a chrétien na yo yango wana parce que si y a pas la chrétien et ça la marate oyo kakatala ba place bandako biso to fanda wana oyo akaba lobina bino tembalo il faut ça la chrétien parce que ndako eumeli mingi pona ebima kito bandako mito ofana na ba poto ba webso ça ba 1400 ba 1300 mais là on est bon ça a chrétien yeah kanda te suate a chrétien parce que mutu na mutazana ngonga na ye parce que ngonga Fally ezalaki Fally to bini na ye to sepeli na ye lelo sikoyo ekomi ngonga ya mwana onani Ferregola eza mutu na mutu eza loka aussi parce que toso ngala vandi vona mona ko toso kende bien te eza saison yam so faire nani Fally azaki na saison ya nini ya manga sende ngasiko na sana saison ya tondolo omoni te mutu na mutu agere ngai na ye ngala zo gérer ngai na ngakuna pa na basanze yo po zo gérer ngai na yo na batinani na batani ya kosu parce que nini manga sene pona kosu c'est ça bien ngakuna tondo na zo sunga ba mama ze mutu na muta gérer siko ngai na ye tozo ko gérer ba ngai te gérer ngai parce que musoate na kolia na ngai manga sende te na kolia na tondo parce que ayoki muso mona kamo ete muno kesalinga biete na kolia tondo asu eza siko ngongana parce que ça na saison tondo le bimi siko manga sende eumela kapona kokola kobota ate na lia ngati lokam manga sende ngo pesa na mubeso komelite na kolia manga sende na kolia tondolo osomona ata na mwa mungo ndeka tolia surtout soke za pe nango ya sukati kito yango wana na muma
mutu na mutu azana mutu na mutu agere ngai na ye mutu na mutu ayebe eloko esika ni azoluka lelo so tozoloba faire lelo akomini eza mukolo na ye bana mama eza hasard te o teko ya ko kepe pa nganga omona pe nganga pe okepe makambo simbi nango pete nganga pe po simba makambo ifaza l'intérêt so baza l'intérêt no te loko ezate intérêt côté nyonso ezaka intérêt mutalinga la kisoko afino mona komo so budabu talaka soto ni to ebi musala place ki to monde to bombaka ete ayam so ayo bebisa nga ko tinga ngamgo ni ba kongole ba bebisa ngama o monde ça l'intérêt na mutu na mutaza l'intérêt na ye intérêt suko yango na nde ezo sala suko makambu nde eloko ezanga intérêt ezanga kitoko te il faut ça l'intérêt net na zo sala bo intérêt na nga eza nini na sens wana lelo seconde to kominde ba ndeko na biso faire gola ba pesi ye nini a signer contrat na nino ba benga nini adida eza le kuma mboka eza de fierté ya eza le kwa commerce ne azo li monda muda fali pour pas na ye contrat na masafu ko pona ba mafuta eza be bien kakati azo sunga pe mboka mobimba parce que bitumi suba zo te mafuta ya mafuta te kamaka e bilamba msu to kosa na store bilamba msu senso moko ya na pema me mafuta te kamaka taka na mariono ndege tondaka bila mo bebi na margeno ba mama na ndeba ba somba ba nani ba fie mafuta na tembe ezoke ni tina ba mwenedi tukune ezoke ni na poela binde ezoke ba boma bani eza pe commerce asine ne contrat na masavuko eza kaka bien parce que mutu na mutu tsiko bangone mutu na sa oluka mbongo o te pona so te kam te eza pe commerce kakati net faire azuna yena adida eza kaka commerce kanda te zuate o te boye non ndege nani fali pour pasune mafuta bete kama mafuta tulaka te na ndeko dona ba kama mafuta nano mafuta tulaka te tokolia kaka ya zune contrat kuna na nini na basafuko kuna basaila ke mafuta po ate esa kaka mbo to je esa kwa mutu na mutazana na ngai na ye fali ba faire gola akene na ngai na côté ya didasi to asunga biso na ba t-shirt ya msupe ko kita esa kaka bongo esa fierté na biso tala kutu ndenge na moniki na sasa batu nyoso bakumina mutu nyoso akune ba mafuta ni ete na kosoma mafuta fali eza bien pona ni asali pe asungi population pona aki ozane na masafu kote azwile mafuta mbila mafuta mbila ça rappelle kitoko na ba podwa na ba nini okoza na mwambo muke osana mwana mafuta na mbila okola mana loso osungi te osungi yango na zwipe contrat na eko te mafuta mbila eza nango bien eza loko te o soki ndenge ni mutu na muta gérer nde siko ai a gérer likambo ne eza siko e likambo a chrétien nde siko mutu ekitisaka bato fali a chrétien nde e bandoko sale mwa boye mais contrat zune ya mafuta mbili ngala sepeli nango na apuyi yango parce que esungi pe bato ba o baninga olama mafuta mbila mingi ya batsololo wana basepeli ekiti mwa prix eza kaka bien faire gola azui kuna nini comment on appelle ça babenga ngo nini so na bosani azui nini Adidas eza ngo makam ya mutu na mutazana mukolo na ye lelo mikolo success siko eza na pande kuna biso na faire eza problème te to kubomana na nini bana mama sepela ne songa muninga sepela parce que biso to bondo sepela pe tant fait fali pour ba ki ye na ye lelo siko to moyo kafe eza ngo likambo eza nde likambo ngolu ngonga na ngonga eza nde likambo ya chrétien timba na nzusu babota mesika mona timba bali nzusu atula nani abundisa kabata balokate na lupango eza bongo eloko sikeza te bana mama eloko manipule biso eza ya ponine kota akena masavuko ato ngozani mafuta teka eza ngo pe commerce faire gola akeina na nini na Didas ateka ni ba Didas eza ndengo wana eza kambute ote nini mafuta teka me bana mama mafuta taka na mariono nde ba mama na batondi saka batu nani ba fie bele combien na mukolo ke kota ko mitaka na bamboka nyonso na ba province nyonso ezokende banini kota mbongo ngavu mapona wana na mona ngande nani fali pupa ndeko nanga azupe ide ya kuteka mafuta eza commerce ya eza kaka mbongo ote non ngala mona ngo bien eza ngo bien koteka mafuta eza ngo bien otie mafuta no so teka mama taka na esungi pe mboka mobimba mafuta ezaki mwa likole kiti lokwa ya zui contrat na masafuko ya mafuta akiti azupe ide ya malamu eza ngo ide moka mabete koteka mafuta frère azui na ye kote ya nini ya bilamba eza
eza problème te ndeko mso akoko bimisa pe nani héritier wata soso lem akoko ya pe na idée monga ngina teka na ngai bu ate oh depuis ki pombo nga pe na kofungula na ngai pe nazo na koma grossiste aloso yo kaka base bele wana o fabrika simetina o nga na kozwa na ngai charge ya nini ya koteka ba nini kuna kokotisa ka ba nini ba nini ba biloko nini bambisi na ibale ezo ya kuna ezo kita ngana bakoma na okoma nani na bango gérant na bango na zwaka na kotisa kana ba biloko be ezaka commerce tout est commerce eza loko te hasard te nini eza bongo maestro fabricas aloba ma posa za makambo Paul ngambisi miko kozwa stock otiango tinda ngona ba chambre froide boswa kuna depuis qu'il kuna ba loso eza bongo c'est la vie eza ngo lokwa sikate na senso na bandeko tekele bumba lisola kitoko yango eza ya kupanza nao suka nati lokole mokumbi bato na mokumbi bato liki songo mboma nazo c'est la prime d'activité na ngai ya nazo c'est la kune ratarate odeti nzongo yanda nazo mone lokote sine zo salate keba na roya usela na yo bengo na ine odeti nzongo yanda mutulanga kati bokota makamna bisote nzuzi Chantal mwasa tenda denda tala te alinga nde batalo dani pona kuyika mulai Chantal ye wana na sanso wana nazoloba wiva moleka mwana mama ezalaka bongo na ndenge ezali wana eza bongo nga sope balobi na ngai na kosa pe makanimo na zuna nga na kote na zuna nga izina kozwa ba pilipili eza pe ka commerce eza likama mbongo muta bisa biso te eza likama mbongo na kozwa pe na oteka ba pilipili eza ka mbongo ekufelite ote pilipili te nga na kozwa nga pilipili na oteka pilipili eza ka commerce ndenge fali azune nini mafuta kuna ya mbili nga na zui pilipili ote bandani depuis ki poma tembe na tembe azuita loso mayeso fabrikasi asuba mbisi omote sungi mboka eke sunga pe mboka bango wana nyosa fere gola subilam eza makambo ngana lobi na muta yina ngate kanda te zuwa te na lobi bongo la lulala bonelo sonandonge njuna mumbafu yo bongo nanga eza nango kanda te zuwa te za bongo tambola ka bongo eza nango likambo to basali bo non eza likambo ndenge so kendele ote non eza bongo na pona ngai na mboni eza nango problème te to suimo ba nini na mona ngo eza problème te ale longange na Londres bala mulai ngaleki libongo nelengi ngie wana ife bonga mabele mame nazo c'est la réponse na yo nazo c'est la réponse no yako pesanga nsambu tsambu suprême petit nanga kati maître ntsumbu suprême nazo c'est la réponse na yo salon na kete ba bonsanga suku na oya kuna pona na oya kuna ngobonsa suki kuna la balelo sonandonge bana tene na bana kalina balelo sonandonge Claudine Eyale la femme des valeurs makamna lobaki yango wana lisona ego yebisabino yango wana apprendre ou à laisser merci.